mume moma yango toyeba kate ekaka mume tango mususu moma makakwe moma makakwe tango mususu moma makakwe moma makakwe tango mususu. Allô? Je reste 100 kilos. Nazo ya njiri sikoyo. C'est bon, moula yaya. Bon, tout ça na morgue ya hôpital de référence ya oyo na katije na njili morgue moderne wa Kongo sikawana. Yinde ko misakor ya artiste Kabiso, artiste comédien Chico, comme on a dit Nsambu, Chico, oyo azalaki bongo acteur comédien ya artiste comédien ya Papa Koba, zama wa mingi wana mawa, siko bazobongisa kor kuna kala mingi te, ezobima nango po ekende na quartier 13 na baba bakuma, pas trop le moment on a bongo lobi, donc ces acteurs musu ba libanda. O ana kati ordre mo ya leba kwa muso kwa na pasi sengela tingai na mona yena maki banangai na nyamba ko manzo zo mambo zamu na kuzali na yeye yo mo kuga na er ni sto yo cha ko yo ane na to yaji match orota match mwana na ngajila azo ya wolela aifinga papa shika ku na match on entend ya wote vous allez aller dans benga ga ba bengi na famille aifi dia et ça aifi tu le lewe sanga mais to ça abonné zamu kana nzambe zama sai mo do mo ya journée ilo ya yeye kuna boyo ya papa ko ba boyo donc ça nzela nzambe yo mo eto ba kama o boyo ça te nzambe ka nzambe ma wara apeti wana za ke jeune to ko le ba pete to konene nzambe po nzambe ndem basal mokili okile za pona mokili so modu sa okende nzambe ba jaga molimo na ye bana poto bana partout na lasi na lobaki on émission suka kufi mama mundi bazana Allemagne banani batembele balingaki shiko série Papa Koba autopère de affaires na kombo ya Chico botonge na moyo bali kitoko Chico état d'esprit c'est qui combattant parmi ba combattant bazaki na kati Papa Koba adège Papa Koba akufeli mutu ya batu akufeli biso zali bano yo Papa Koba so bimisa l'école na ya komiste biso yo baziano mutabenda so nzonzi ezali Papa Koba otokoma na monde entier lelo esali ngai pasi ngai ziana na tourner film na ba Congo appareil leli Papa Koba bengi ke Chico akufi la zone qui a fait les élèves de la qui vendredi après on a arrêté la président la fille on va entendre les Chico j'étais tellement choquée que pourquoi il ne même pas que c'est maîtrisé ceux qui ça le prend le gros pas présent c'est vraiment infirmé c'est là la bichon non sont les anciens qui se sont on va pas que c'est ma face c'est une famille ma face sur le barrelon beaucoup vu que makambo comme la biso mingi eza peut-être nzela ya motu nyonso eza sango toyoka yango mpenza ekota na kati ya motema parce que aza moto tozalaki na ye vraiment mingi totravaille na ye tosali mpena baparcours mingi mpenza na makambo eza pena shoko eza kati ya motema ya mashoke ya kati ya motema nakopesa kaka conseil na bandeko mpe eza mbila etelaka nango partout tolela moninga na biso parce que azalaki kati na biso mpenza eza phase naomona nini toloba te po douleur oyo motu nyonso ayebi ndenge ezala merci beaucoup soki na koloba vraiment eza phase toza vraiment choquant Chico azalaki moko kati na biso totravaille na ye ntango molai eloko na bana olinga mingi epai ya Chico respect à chaque fois oyo kaka chef boye na liwa na ye elekelaki biso nyonso mais eza moto na Nzambe
rien dit ekobisika mosika ya nzambe walingaki kozwa molimo ya shiko me tozali awa toza na manke a chaque fois toza na famille tozosololaka vraiment makambo ezoleka bien tiki kokoma wana nayebiki nzambe akosala tout eleka bien lobi mpe enterrement ezala bien ye apeselo biso akende na ye biso mpe tozali kaka totika tosala mosala so mpe etindi tolanda ye na séjour de mort tokozala kaka me molimo na ye nde tozosenga efanda na kimia ya kolobaka ya wana kozala bon basouvenir nanga oyo naobarde pa chiko eza kaka motala moko ya matena oyo azali base numero 0 na kati ya troupe ya papa na biso koba donc omona chiko eza beyeba oyo ya chiko na biso tolela chiko double po parce que wana mpena aza base numero 0 chiko azali so tosisi makambo na biso ya barepétition tokei tozonginga na nzela moko parce que toza mibalika oyo tozaka na ntango mpona mopanzi atutu ya te mais napesaka famille na ye bazala kimia biso mpe bataki tozala kimia tolela masalese na kan mobo oyo po tokanga tete chiko akokufa mais lokola asi akufi tozaka makambo oyo yaka courage na monde ya baartiste en particulier biso baza art dramatique courage na troupe papa koba bango nde babungisi moko kati na lisanga na bango na famille unité wana kozalaka nango ekontinue kaka yango chiko ekose division te sel maître ya souffle ya moto eza kaka mokaba moto akoyokela yo mawa kasi lokola yo moko te po etaza yo te yango yesu akufaki na nzoto na moto azwaki esika na moto po ayeba mpe asilisa pota ya motema na moto asilisa pota ya motema na moto aleluya aleluya mokolo moko nazwaki pasi bayaki kosunga ngai babondisaki motema kasi bazwaki esika na ngai te tokabolaki lipa elongo mpona kobosana pasi kasi pota ya motema tokokabola ndenge nini nzokani nkulusu yesu azwaki esika nanga pasi esengelaki ngai namona ye namemaki kana ngai na yamba ye tokoma nzoto moko maboko na ngai ekoma maboko na ye bana ngai na ndima ye tokoma eloko moko lokola vandi na motema nyonso pasi ya moni yango nayebi yesu yozali nde nzambe yokokani solo na moto te o yesu ndoto na ngai oyeleki monene ete mokolo moko na mona elongi na yo nzambe akomaki moto po ete moto akoma nzambe yango moyembi atatolaki pourquoi vous les dieux mouriez-vous comme des hommes si je vis ce n'est plus moi qui vis c'est Christ qui vit en moi. soki ndoki alei moto bakomatisa ye bapete soki ameli makila ya moto bakomatisa ye bagrade bongo biso toliaka na biso nzoto ya yesu bongo biso tomelaka makila ana yesu tokozala te mokila tokozala kaka moto po makila na yesu ekoganga koleka makila ya moto tokozala te mokila tokozala kaka moto po makila na yesu ekoganga koleka makila ya ambeleo nayebi shino yozali nzambe yokokani solo na moto te o yesu ndoto na ngai oyeleki monene ete mokolo moko namona elongi na yo. L'espoir est un oiseau qui s'envole si facilement devant les obstacles, mais avec la foi on peut faire des miracles.
otieliki epai na moto mpo na nini po ete moto lokola ngai akoleka epai ya satana mpo na nini po ete satana mpe bapesaki ye kozala kati na mokili. Ata baya ya baboyi na bango kofula ngai na mbongo nalingi kutu yo Yesu yo moko fula ngai po mopepe oyo ebimi uta libumu na Yawe ntango etutaki nzoto ya mwana tamokeko epesi yango bomoi epesi yango mpe bokonzi likolo ya biloko nyonso oyo Yawe akelaki liboso. Soki Yesu afuli misala na yo ekofungwana mpe misala wana ekolongola bato mingi kati na chômage. Nayebi Yesu tozali nde Nzambe yokokani solo na moto te o Yesu we ndoto na ngai oyeleki monene ete mokolo moko namona elongi na yo. Nayebi papa yozali nde Nzambe yokokani solo na moto te o Yesu na ngai ndoto na ngai oyeleki monene ete mokolo moko namona elongi na yo. Nayebi Yesu ozali nde Nzambe yokokani solo na moto te o Yesu we ndoto na ngai oyeleki monene ete mokolo moko namona elongi na yo. Nayebi Shiloe ozali nde Nzambe yokokani solo na moto te o Yesu ndoto na ngai oyeleki monene ete mokolo moko namona elongi na yo. Nana lolelongo na yo tokozala na basantu nyonso okopangusama ya miso tobimisa na mosala na yo. Nana lolelongo na yo tokozala na basantu nyonso okopangusama ya miso tobimisa na mosala na yo. Nana lolelongo na yo tokozala na basantu nyonso okopangusama ya miso tobimisa na mosala na yo. Na longo nanga problème ni ba maman quartier o to na ba maman quartier surtout maman en face na za na zemi nanga wi mwana logo ta na longo liango mama na tilera ina ngai na sare ni mamango na sare enda kumela nga zemi yango kapisa zemi ni mamango yebi yango o to na ka so to na na quartier te balele suko ya ka pa la biso mba moko Mode o bi mo sa tibindi ya ba ko na o la tshi ndomba ya mama na yo ya mugala ngai sabela ngai ele kulie kile kupisa kai pina ngai ni kupota muone na kula Martin papa oyo nani pana yo asana kopini na yo ebe ya mama yo kanyama tutu papa nini nango ye wewe ngai papa ni nakina bala nini nango Samba Shiko Alphas banda kwa koni na yo ni bamefanya bomenga ina pombo ya rasta Baishisho ndule mai wakati msala na ya artiste abangalaki état d'esprit Yabo tani aona Kinshasa le 16 février 1986 la papa Nsambo Eboa la maman Kamouya Marie parmi Bali en vie Ali 4 fils la famille Moba 7 enfants la 4 na moto ali na 4 garçons na 3 filles Yendo kona biso Shiko atangaki école primaire na asalaki yango l'école primaire Kimbangiste na Kingasani puis l'école secondaire na institut Kinzwana awana 44 na zone ye a passé professionnel na kati ya groupe artistique
tombé dans Combo, groupe Papa Koba. Il est artiste comédien. Le quatrième groupe est Araki polyvalent. La répétata, et bien vraiment tombé répétition du colonel sur la bandade, la parole d'Engami sur le pasteur. On a noyé à les gens qui placent naïe à Bana pour se former. La quatrième seule année artiste, le groupe tombé du groupe Papa Koba, dans mon nom, on spécialisé dans la série télévisée. On a dit pendant Mingi, la chaîne de quoi la digitale, l'internet, la site, et c'est tout ça. Bon, mais en fait, tu peux dire que pour nous, on est dans biso oyo biso analyse biso sala na biso pesalaka oyebi yango bien osepelisa bato kopesa poli ye abandi yango asuki na nzela volonté ya nzambe biso tobandi yango kala tozokontinue nzambe nano atie pointe tozokontinue mpona ndeko na biso nabandisi oyo asali yango nde nzambe aponaki asala eke asuki wana président na bango Papa Koba depuis sango yaki tozoencourage tout ça yango na omoni ke tokomi awa mabe tozalaki na mosala mosusu bakote peut-être bametadi kibala mpona batournage mais tokatikati pour que toya kopartage pasi oyo bandeko na biso ya groupe Papa Koba bazwi donc toza na mawa mingi mais eza nde mokili eza ndenge wana. Voilà, merci beaucoup. Na Congo et association Association nationale de théâtre populaire et cinéma. Donc, nous avons présenté encore une fois ma condoléance dans la famille de Bonabiso Chico et puis dans le groupe de Bonabiso Papa Koba. Merci.
ça va encore dans Ecclésiaste chapitre 7 maintenant meko kena bisika matanga kena bisika fête parce que en fait ce que on a c'est maliwa jugement ça dans bisika boye c'est la fête de tout homme et celui qui vit prend la chose à cœur donc biso to vivre to ba inene ko shiba kufia za artiste ale rapi na tele boye ba neza garder vite mais vie na biso na ko ba biso masia mazalita donc ba biso ba olanda biso o ba zo kaza olanda ba comprendre que to kufa et le monde enseigne to lu ba kinya na nzambo et to lu ba kinya na ba nyonso ba après la mort, le jugement ensemble peut permettre de chasser de comme en fait, Papa Koba a pour Bichi Baza acteur. Le président la présence, sous présence, la maman d'acteur belle Bazana. Ce qu'on puisse, pour l'on a pour la bande Baza Libanda Balanda, Bayedi Nanjili. Donc en général, la chambre, donc on a la culture, nous ressemble à la place. Donc on a bien dit, on a dit, on a dit, on a dit, oui, il y a maintenant la vie à toute sélection, cette émission, vous allez voir, vous allez m'opinion. C'est-à-dire, ça va vous mettre en famille, il y a ma belle personne, on m'appelle. Biso baso de tika qui sera maël, biso de tika ni de maël, ni de zali, ni pas à la Mokoro soki pasi bayaki kosuna ngai babolisaki motema kasi bazwaki esika na ngai te sebuli ndenge matanga eleki bien na ngolu ya nzambe artiste na biso Chico Sambo oyo azalaki na biso ensemble mais maladi et comme il moi rapide vraiment na petit fait merci na président na Papa Koba na ba maîtrise wazaki nango kobanda ndeko akufaki ti kobimisa ye bakamba matanga nyonso ndenge leki alabi toujours na maîtrise pe azo calmer biso bana na ye vraiment na remercier muto asali ba image o kitoko boye président na président Mongali yende muto azi ba image nyonso to bozomona président Mongali muto azi ba image wana et puis ingénieur Belon Kwalama muto a monté ba image nyonso to bomoni vraiment na petit ba remerciement na prof Masamba na ba soutien Zeno Zenga na ba soutien vraiment groupe Papa Koba nyonso merci vraiment merci ba fan na biso nyonso bolinga biso groupe Papa Koba toza toujours na mawa tozole la collègue na biso Chico Musambu oyo ba artère nyonso boyebaki o ba fan tu boyebaki tozokunde lelo souci ezali pour la groupe na biso vraiment personnel. J'espère bien nzambe mutapesa biso Chico nzambe mutazi Chico donc ndeko na biso ake biso totikali nzambe abatela biso apesa biso pe force batotikali abatela pe libota na ye donc molimo na ye pema na kolo pema na kinya nzambe papa alimbisa mabe na ye nyonso oyo asalaki Chico akufi artiste akufaka te baeve na ye tikaka banzoto ekemi baeve na ye tikaka. Nous avons un regret fort pour comment Chico fait Retumbu. Disparition na ye puisque ça nous a fait du mal. Car la Bible déclare mieux vaut aller dans une maison de deuil que d'aller dans une maison de festin. Car c'est là la fin de tout homme. Que celui qui lise fasse attention. Tumbu fait rien à Kéhi Tolandaye. Mais il y a aux hommes n'a jamais pas eu de salut. Donc paix à son âme. Merci. Na remerciement na ngai na bato nyonso bakedi ngai po bayekota na ngai po bakedi ngai na makambo matanga na kati yango ekedi matanga matanga yango nazokisa merci na bapo bayekota na ngai na biso na digital tomo po alobaki alekisaki sport na bango yaleka to akofai chiko na télévision apesi bato nyonso digital tope merci na piloko merci na po basali kati na ngai napesi mbote na président masumu lepende pesi mbote napesi ndeko na ngai lule po ayaki kotala ngai simba ayaki kotala ngai ndeko lule ayaki simba yango wana napesi mbote napesi président Mayata Pasteur Mayata mbote na oyo asali ayaki pe ezaki kedi président métro président Mungweri ayaki Kaou bandeko nyonso bayaki kotala ngai baprésident ya groupe napesi bango mbote mingi petit na ngai Zia na atikaka ngai te Mungali atikaka ngai te
napesi mbote na mama alinga oyo ase moto ya malamu mama alinga ye na butu na ye kuna esika edemokaki napesi ye mbote mingi napesi journaliste lelo mbote na bajournaliste bayeki otala yango bayeki kuna napesi lelo ya tenka napesi ye mbote napesi bato nyonso oyo bayeki kati na ngai papa valer eza motema na nga papa valer napesaka eza chiko aza kuna na njili napesi ye mbote mingi napesi mbote na nga lisusu na chez les pasteurs esika tosala répétition chez les pasteurs atiki ngai te nzambe asunga papa wana na muleki mwana na ye yanik nzambe asunga bango chez le pasteur Jeanne bato nyonso basala chez les pasteurs oyo bayingi kuna tosango merci mingi mama mundibu na Allemagne mama mundibu na oyo osali mpe na mwa aide nokisangi biso napesi yo merci nzambe apambola oyo makambo ezala malamu mundibu makese napesi mbote na bato nyonso oyo bayaki epai na ngai na bato oyo natangi kombo te oyo basutenaki ngai napesi bango mbote mingi nalingi bino mingi papa koba wana mama